grande famille, coucou ma famille, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir partout et si j'espère que vous êtes bien par la grâce du Seigneur. Bisope, en tout cas, ça va, Nzambe, Azobate, la biso, toza bonne santé et j'espère que aussi bakwa kotala cela veut dire que vous avez envie et Nzambe wana azwa lukumu na ngo tokopesa merci pour la vie na biso, tokopesa merci pour la moment où la biso grâce ya kokutana ya kopartager lisusu. Éternel Dieu, Yahweh topesi merci pour le pambola makumisama, metola masanjola mozana bomo yoza Nzambe. Merci Seigneur, merci na bomo inabiso, merci na bomo ya papa maman de komo si mobalo azili papa kola nanga oyo bateli, te recommander moment na biso ya masolo na tango na maboko na kolo za na biso début jusqu'à la fin. Obela biso mimoni satike de oyo ko makat na sika na tango Seigneur. Tout na misala o nyonso ya yote ezala mosika dans le nom puissant de Jésus, limonisa puissamment aux Nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Dieu. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Nzambe wana azo continuer na kobate la biso. En tout cas nazo senga la biso to s'abonner et na ebi ke yo to kozwa libaku ya kolanda ngai mbala liboso. Na sengi kaka o s'abonner na mokoti otali ba vidéo na biso o liker o s'abonner o sali pe partage pour na ko inviter pe ko partager na baninga mosusu pe baya to sangana elongo Nzambe apambola biso ba o tozo continuer ko sala ba partage ba vidéo na biso tozo partager Nzambe wana apambola biso. Oui, lelo vraiment na un sujet oyo ezo concerner biso ba papa, ils ont concerné ba papa, ils ont concerné pe biso ba maman. Na ye vraiment le loto lobela ba soin ya manzaka ya makolo comme ya maboko, pédicure, manicure, voilà. Surtout mingi côté na biso ba maman. Moi si tolobi toza bopeto ya mwasi. Moi si bopeto ya mwasi et moi na nzoto ne mobimba pe na babiloko oyo manzaka pe eza parmi babiloko oyo elakisaka bopeto ya mwasi. Manzaka eza parmi babiloko elakisaka propriété ya mwasi. Na baotala mwasi batali suki, batali elongi, batali nzoto, batali kwaki makude na manzaka ya maboko ya makolo. C'est très important. Et tant pe yo kozo bongisa bongo e yeba pe ko bongisa pe ya mobali na yo. Ezate ta mususu yo zo raso ya manzaka na yo osoka ya milai awa ou bien vernis te lokola ngani ti boye vernis za mangoti momoni bongisi manzaka na ngana lime yango mwa base moni evandi na ngo atoko tia vernis na yo bongisa pe ya mobali na yo bongisi manzaka na yo. C'est très important. Eza biloko elakisaka bopeto ya mwasi, eza biloko oyo mwasi pe so azosala ngo mobali na ye esala bien, esala ka kitoko. Vous comprendre? Esala bien, esala ka kitoko. Elo vraiment mingi na kito lobela po na pédicure. Omoni neti biso ba mama boye na bandako ton tozalaka surtout na cuisine. So okoti na cuisine omoni ezwi temps ozolamba, ozobongisa, ozosupa basani, kolamba, kosala boye, ozomona ki eswaka temps. Ce qu'on attend wana, on tozaka debout. Mingi, hein? Au moins oza debout, ozolamba, ozosala, oza mouvement, oza debout. Ce qu'on a debout wana, soko yo oza debout bongo, oza kotelema. Makolo na yo, ndenge eza fixe na se bongo, ekubisa makolo. Ekubisa makolo, ekomisa makolo makasi. Et comme ça makolo makasi et surtout soki oza makolo ngulu ya onde sala bongo pona ndako eza bato ebeye banegligeaka yango na kanda ti so aza ndako comme ndako eza propre ndako ezalaka nango libanda te donc inutile ya olata lipapa na kati ya ndako orke tosala erreur place wana baye oyo basala yango te na kati ya ndako. Ntango oza na kati ya ndako ozoyenga debout na cuisine pendant 2 heures 1 heure du temps makolo ngulu oyo pendo otango ovanda pendo simbi talent na to sa na expérience wana biso bato ninga kolata mapapa te na ndako sa na expérience na pendo telemi pendant longtemps na cuisine mouvement bien na ndako ko sala tango yo ko vanda zwa liboko na yo simba na talent oyo ka pende komi makasi eko makasi donc so tiongo pe likwa muninga boye neti ka ozoka
omona basi mosusu makolo na bango ezalaka bongo kitoko te eza kitoko te mwasi makolo fo ezala doux fo ezala pete fo ezala bien ya moko mpe mobali azosimba yo azolekisa azosimba azoyoka bien esaka bien nini yo okimisa moninga na makolo makasi lokwa kwanga kini 7 jours ekubi eboti poso obi kwanga wa makasi wana soki eboti su poso likolo zwa poso wana ekwanga lekisa oyoka nde esala siko poso makolo na yo ekoma lolenge wana kitoko te mwasi fo obongisa makolo ya mwasi fo ezala du maboko makolo. Et c'est l'une des choses au pe mibali batalaka mingi epa mwasi omona mobali mosusu alingalinga mwasi aotala na elongi atali beauté physique na yo atali taille na yo abwaki misu na manzaka atali manzaka maboko soki olata chaussure te lo mo ferme te atali mpe ya makolo ye biloko elakisaka propriété ya mwasi po mwasi mosusu kuta omona alati bien asukoli mpenza moni mpenza na elongi ntango mosusu mpe make-up mpe na elongi mais alati sikoyo ferme te tala ye makolo omwa makolo banzaka esalisali balini omwa makolo bapusi ya makolo poso makolo esali eti kubuka eboti kubuka kitoko te mwasi azalaka bongo te kote mibali mwa négligence ezalaka kote wana mibali banégligeaka mwa kote siko ntango mwasi ozosala yango ntango oza na kati na libala parce que tolobelaka mwasi ya libala te mwasi nyonso tu ozala obali ozala na obali te siko oyo mwasi oyo obali oza na kati ya ndako ya libala ntango ozozwa soin nango bongo ozosala yango ndenge wana kanisa mpe mobali na yo sala yango mpe na mobali na yo parce que fo toyebaka babiloko oyo ya mike biso tomona ntina te oyo tonéglige wana tolinga osala te yango mibali bazelaka mpe yango mibali balingaka ntango ose retrouve yango babiloko ya mike wana surtout eloko wana kotia mobali makolo na mai kasi kisi olukaka kisi oyo kisi ya bolingo kisi bakanga mobali kisi yango wana ti kabe biloko wana tomona awo kisi yango wana po mobali moko boye neti ba weekend bo abimaka pendant toute une semaine mobimba bimaka weekend boye penda avandi na ndako alesiko mwasi na ye azwi temps na ye bongisi bilamba na ye atali asukoli arrange po ebike semaine eyebanda mobali azongela mosala tali lakisa sheri lakisa manzaka tali manzaka ya makolo ya maboko obandi na tout autour avant basalite ezala kolime mwa base na maboko soki otia ye na manzaka otie ya yo moko soki otiaka vernis soki otiaka te obongisi mpe ya yo moko alokiti siko na sa na makolo na manzaka makolo bongisi kolime siko yo mobali nakendaka koluka bato ya libanda bana vernis banani basalake manzaka aussi nota babiloko ya baaccessoire bavernis balime badissolvant banini ekutaka moins cher ya yo moko soki okende obongisa ata kosala ya yo moko vomi eza ata na baaccessoire na yo tobanga mpe maladi tosala peke bamokili ekomi makambo telema ebele makambo ekomi ebele na mokili tosala très attention ntongo ozwa soin ya babiloko na ozala na biloko na ozala zwa soin nango yo moko po ozala bato mosusu bakokaka komitia vernis te komisala manzaka ye moko akokoka te ata obenga moto aya osala me oza quand même na babiloko na yo moko oza quand même na bamateriel na yo moko oyo opesi ye ya yo asali yo soki ya mobali na oyekola ezaka pasi te po soki osili ninzaka moto boye ozoki alima ozobongisa ezaka pasi te ezaka eloko te ke fo ozala moto osali esthétique nde fo oyebango oyekola ngo mpo osali lio mpe kaka na ndako na yo eza mabe te obongisi osali manzaka mobali na yo osali manzaka na yo obongisi alors mpona kosala pédicure na biso baastuce eza telema ebele baformule eza ebele baastuce eza ebele baformule eza ebele mpo tokoki kosalela so oyebi ata na chaque semaine chaque weekend nasalaka manzaka na nga nasala na ye mobali na nga mobali ntango avandi na ndako boye tie mwa makolo na mai osali manzaka mwa makolo na mai pembeni wana mwa fruit na bino boolia boosolola boopartage libala esilaka lisolo te na libala lisolo esilaka te lisolo ezangaka te masolo ezalaka kaka na kati ya libala
ezala kaka na ya kotumbolana na ya kotunana na ya koyebana parce que eza bien ezorapproche bino su davantage ezokolisa susu intimité na bino ezokolisa susu bolingo na bino esala bino kaka bien soki oyo ozwa libala onunisa ozwa bolingo okomisa ya kala mobali azala na ndako azala na ndako te epa na yo elobelaka nango yo eloko te soki biloko oyo esalaka mobali avanda kaka yango wana mpe esalaka mobali abima yo soki osala yango te ozalaka na temps ya mobali na yo te ozalaka na temps ya couple na yo te soki ozalaka na temps nini ta sikoyo ya neti nini oyo ozalaka nango ki ata mobali avandi na kati ya ndako bo abimi te osoki kozwa soin na ye te kosokipe na ye te kosala mo makambo mike mike te asentir ke na kati ya ndako madame aza wana siko temps ezalaka ya nini mpoza kuna basi mosusu ngai nayebi ntango mobali abimi te yabi ke lelo papa azalaka na ndako mona meme kolamba olamba te yabi ke alambaki deja atiaki deja biloko na congélateur na frigo ntango papa aza tovanda tozwa temps ete nzala kaka telemi ochauffe osali boye bovandi c'est ça talie mwa manzaka ya mobosola ashe mwa manzaka ebebi nasala manzaka ya papa manzaka bolingo kasi yango wana te pourkua tonunisa bolingo tozonunisa mabala ngo ozonunisa apres oyo mibali bakendaka bazongaka basalaka ntango babiloko oyo ya mike kuti yaza na posa yo osala ngo oyo azozelela yo akobeta tu pa master kuti mwasa master asali ake libanda bake basali yo moko fongoli porte pendant que yo oza na distraction oyo kozwa temps ya foyer na yo te oyo kozwa temps ya mobali na yo te même si oza une femme très occupée oza na baengagement ebele bamakambo ebele mais faut toujours s'organiser il faut toujours kozwa temps ya libala na yo faut toujours kozwa temps ya ndako na yo faut toujours kozwa temps ya mobali na yo faut toujours kozwa temps c'est très important parce que eza bapriorité na yo yango wana eza devoir na yo eza te ke mobali abimi ake mosala mobali afandi na kati ya bato manzaka mobali sali te baotala manzaka me batali mwasi na ye wao batala manzaka kipakata manzaka mobali te kobongisa na ya mwasi na ya mobali eza kaka kote ya mibali te eza kaka kote ya basi te biso nyonso parce que eza bopeto eza mpona soin ya nzoto alors mpona kosala makolo na biso kaka ndenge nauti oloba avec le temps tokobandoya nango ndambu baastuce eza terme ebele tout d'abord kolime maboko manzaka ya makolo comme ya maboko lime mwa base nongo basalite après wana tozala na besoin ya liboso nanu mai otiede mai moko boye omoni ke ezikisa te eza moto mais pendant ke makolo evanda ti ata mwa 30-40 minutes makolo ezika te mai ezala bien eau tiède moko boye zala na besoin ya eau tiède et après eau tiède wana tozala na besoin ya bassin eza te ke loko eza bassin ya maotia makolo ya otrempe makolo ezala ya kotorshone te pardon ya soin mpenza ya propre osokolaka yango bien obongisaka yango bien eza nango makolo yaka kantine wana topangiselaka ndako te bassin mpenza ya bien ya makolo ya propre ozomona ezala mpe ya mwa monene po ebike botia makolo bino mibale na papa ezala ya mokie te mpo botia makolo ekangami ezanga mwa te fo makolo ezala na mai ezala bien evandi nango bien l'espace voilà mai mpe fo ezala ata mwa awa mposo makolo evandi mai esala mwa komata de façon ke esopana mpenza te mais esopana kaka mokie omona mai ezala ata awa mais esi mwa awa ntie mai oyo tie mai otiedi na yo na kati ya basine na yo ndenge wana ozala sikoyo na besoin ya vinaigre blanc bato mosusu basalelaka bicarbonate alimentaire bamosusu basalelaka vinaigre ça dépend ya motu soki mpe otie vinaigre otie mpe bicarbonate ederangeaka nango te nyonso nde ezosala kaka ke mpona kolembisa poso ya makolo vinaigre blanc yango oyo ntango otie vinaigre blanc toza bamama tolamba toyeba mesure yo mo ntango otalaka mai otie wana osopi vinaigre blanc na yo na kati ya mai otiede na yo wana ntango osopi yango toza mpe na besoin ya citron très important azangaka te citron po bapapa balataka basapato basoulier bakege mona seme momba ntango mosusu mpe yo moko mpe oza ta mosusu osalaka otekaka olinga bachaussure olinga baferme banini bakatikati ya banzela makolo wana
ya misapi. Voilà, bakatikati wana etokaka esala mwa bapembe wana esalaka. Donc citron très important pour nolongola basolo wana kolembisa aza na barole ebele azojouer wana na kati citron na ntango kati ofini jus ya citron na kati ozwi mpe baposo obwaki kaka na mai wana kobwaka wana mbala moko te tiango mpe kaka na mai wana. Après kofina jus na wana otie mpe baposo kaka wana. Ça dépend ata 5 ata 4 citron ndenge yo moko okolingela. Ntango yo tie ba citron wana ozala posa ya gel douche. Gel douche oyo salelaka. Gel douche peu importe oyo salelaka. Nga gel douche nanga oyo nga mona salaki yango. Et prochainement na yo la sabino ndenge ni na salaki gel douche nanga. Ozomona eza vraiment gel eza moyen. Voilà. Eza gel douche nga mona salaki yango na savon savon to salelaka na salela yango mingi gommage yango wana nasalaki gel douche oyo na savon. Donc na ya kolakisa ndenge nini savon de Marseille. Voilà, moi savon de Marseille nalinga kosalela yango gommage mingi. Donc nasalaka savon na râpe yango na ya lakisa nde nasalaka eza savon de Marseille nasala yango mpona kosala gommage corporel nanga. Et yango nasala yango gel soki eza boye soki gel douche oyo nasokolaka ezali na saleli so mpe oyo ezali na tie eza gel douche oyo nasali nga moko na savon de Marseille nanga mpona bagommage na ngai. Otie gel douche na yo na kati ya mai wana. Ntango otie gel douche na yo na kati après bovandisi makolo na bino bovandisi makolo pendant ke bovandisi makolo mwa lisolo ti ya mwa sika mobali mwa lisolo mwa fruit pembeni mwa pastèque mwa nana mwa pomme mwa orange na yebi te fruit nini mwa pembeni wana ezoliama mwa lisolo. Ntango ovandi wana mwa pembeni ya papa ovandi farafara bozo mwa momana bokopartage lumba mpe sola bien mwa parfum otie mwa parfum parce que mwa solo wana mpe ekote esalaka bien. Eza teke ntango yo ovandi bovandi na mobala 0 mètre boye mwa sola mapeka asola Thomson otaki okalinga ekangami yo na nzoto otaki yo na cuisine otaki okalinga Thomson solo wana ekangi yo na nzoto yo ovandi pembeni na mutu na oya okimisa mutu pa ekwa indispose ye oyo bosisi kolamba obongisi cuisine na obongisi ndako no bia bovai na bino wana mwasikoso deja bote kolia moment na bovandi makolo ale mwa fruit na bino dessert yango wana bozolia bozopartage mwa 40 minutes 30 minutes ça dépend. Après tant omoni ke 18 temps makolo elembi ozala sikoyo na besoin ya lime ya makolo mpona kolime oni lime yango oyo eza na de côté koutiliser côté oyo olingi ya makasi bien ya pete bien ya côté oyo olimie na talon surtout na talon wana mpenza ozonguruta pembeni awa pembeni ya makolo soko ozala ta na mwa chiffon ozokotisa na bakatikati ya misapi mpona mwa bapembe wana esalaka bamitoki lokwa mai eza na citron ozonika ozokotisa ezosala bien ezosukola ezolembisa poso ya makolo uzwi nini lime na okolekisa mpe likolo awa likolo wana na nini ya likolo wana kolekisa mpe lime elembisaka mpe poso wana lisusu davantage na nini surtout na talon ezala ya yo ezala ya papa tuka moko obanda pa papa obi okobanda pa na yo niki après konika wana moniki oniki mai ekoti mai esili nango moto mai soki omali deja fo kobimisa makolo. Ntango obimisi makolo wana ozala na besoin ya biloko misato mais yo moko osala choix na yo. Je peux même dire 4. Tozala na besoin soit ya beurre de karité, soit ya vaseline, soit ya glycérine ou bien ya huile ya coco. Huile ya coco, vaseline ou bien glycérine. Eloko ko utiliser oyo lingi. Oyo sepeli ko utiliser yango ko utiliser. Ou soit beurre de karité na bosa ni koya na ko voilà to yebi beurre de karité na ba oba yebi. Bakoli na makolo
Opakoli papa, opakoli ye, tant ozopakoli osala mwa neti mwa massage, osala neti mwa komasse, na mwa douceur, na douceur, na kisoda te, na mwa douceur, ozopakoli, matiti na mwa makolo awa likolo, opakoli okotisi na kati ya misapi wana, okoti na kati ya banzela wana esala bapembe okoti opangusi, opakoli. Après, et avant de nous comparer, on bimisi makolo na mai, il faut qu'on essuyer. Alors, il faut qu'on appelle la serviette, on dit qu'on pense à makolo. Vous avez la serviette. C'est-à-dire que comme les serviettes à makolo, on aussi na torchon na qui colo côté. Et la serviette est propre. Serviette, vous voyez qu'il y a makolo, ça fait il y a makolo ça et là on aussi. Donc papa, le monde makolo avant d'ici à mo awa. Le monde makolo na mai avant d'ici le amo awa na makolo. Et avant si on va aller, on se serviette, on essuyer tout doucement, avec douceur, avec tendresse. Au pangoussi makolo, au pangoussi makolo à papa, au pangoussi, allez, on se koyo, gel na yo, nani pommade na yo, bien glycérine na yo, on va dire qu'on opakolier, on latissier ba chaussette et sili, allez, on s'occupe pe na koyo ayomo. Allez, osali pe ya yo moko tango osali ya yo moko wana siko mama yebisanga mobali oyo ozosali makambo ya bongo likolo nango bakisi soumission, respect, bizaleli ya malamu, sans oublier la prière, losambo siko mobali ya bongo aolingo te ata kozala na ye soki na bamfoutima okende obima okende osala soki nini me yebaki toujours ayebaki kuna nazwa nyonso kuna nazwaka nyonso mwasi nanga asalaka nga boye, mwasi nanga azwaka soin na nga, mwasi nanga azalaka na temps na nga, mwasi nanga azalaka na temps na nga. Ale ntango yo osali bongo ozwi mpe ya yo moko même chose osali ya yo olati gant kovai na bino babi opération kanga papa na ndako abima te na weekend mpo mobala avandi na kati ya ndako ba weekend bongo profite baprofitaka kaka bandeko nanga baprofitaka kaka yo kozala na distraction te kotika porte polele te mokolo asala makambo na ye mokolo mobali achef ya ndako nde biso ezoyebisa biso e mwasi mpe aza mwasi fo azala soumise fo aremplir badevoir na ye fo asala ntango yo ozobongisa yo bongisa mpe mobali bongisa mpe ya mobali na yo ça fait du bien esalaka vraiment bien je vous assure. So peut-être tosala yango totika tozongela soki tosala yango te tomeka na okosala tomona na résultat nde nini ezala babiloko biso tonéglige yango mibali bazelaka yo mpenza bazelaka yo mpe yango mpenza balingaka soko ntongo yo néglige ozosala yango te ozokipe yango te omona te ke ezaka pasi. Donc, soin makolo, c'est très important. Yamaboko, c'est très important. Manzara moi c'est zaralo quoi qui kalakasate o te manzara boye maboko boye ceux qui pending ni te. Tant aux ça peut ba gommage bientôt na oya pe kolaksa ba formule ba gommage net o bena sala ki savon pour na ça la gommage na. Et ya ba ingrédients o ese ma faut kotia na casse ba gommage déjà tellement belé na ba masque de visage to kolakisa. C'est très important. Le roi to lobela ngote moi to kota na mosino na mo ezate to to ya lobela ngoto ya lobela lo to lobeli makolo soin makolo pédicure to e ba kozwa soin makolo na biso e ko sen bongo moko mona ke makolo ne komi tu après avoir kolongo la chaussette sans ayo ya papa o simba penza bo makolo no pete o ka pena makolo no pete donc o mona ka makolo no kitoko moko boy sko so tia moi vernis non lekisa moi vernis non e makolo ka omona kitoko atolati sandal olati papa biso basi tolata mingi basandal moi ni papa se ata ya talon omona ke manzaki ya libanda ezaka te ke couleur ya vernis nde pesa ma couleur pe poso pe ya nzoto ya makolo pe ekontaka to bomona pe bomona makolo poso so briller ça fait du bien ko se fait belle les gens moi eloko moko kaka ke volonté cause la propre et sa volonté et tant que yo négligé blo sous négligence peut côté ça passe mais tant yo te nous ça nous soit soin na ça pour s'entretenir bien yango wana babi bopeto moi si bisaeli moi si bopeto donc moi si bisaeli ya malamu za pe moi si ya bopeto parce que bopeto za parmi bisaeli ya malamu ya moi si bisaeli ya soin bisaeli ya salité yango wana
Donc voilà, on a écrit dans moto partager les lots ya moana to bongisa pe ba papa et ça très important et ça la bien et ça la ka kitoko. Mon papa ok mona libanda, a mona ngo estrate. Amona ngo no mo sikate, amona so beneni data ota TV bo amoni mo sa mobile na ye mo ko yeba déjà que o mobile na zo sentir déjà ya santa. Ayebi déjà que ye pa mona ngo ngo lo asikate. Et ça que bilo mususu mobile amona ngo na TV. Amona ngo pa ba voisin, amona ngo pa ba ninga, ya yebi kutango ta yuba ngota na solo te ka kutata na liboso a misu na ete. Ayebi te za ndeni po moi ça yebi bloko ana te moi ça négligent, moi ça sala ngo te moi ça za na temps na ete. Zala na temps na yo moko ya ko se faire belle, zala na temps ya mobali no, zala na temps ya ndaku no ya libota na yo. Moi si c'est très important parce que na kati na libala ozam na misala et besoin ba tâche belé o nzamba pesa biso to ko boya ngote to sto nzima to sto kota to sala kaka et puis pona lokumu nzambe pona ko bongisa kaka o eza mabala na biso ba santé na biso pe banzoto na biso et ça la vie ça ka kitoko to kutani prochainement pour na numéro ya sika nzambe ya lola apambola biso to kutani prochainement. Merci beaucoup.